Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis sita kitoko. Ils ont une image à qualité. Image ezanga likwanza. Et banda boni. Yo fina les amis. Les amis sita kitoko. Ils ont une image à qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Excellentes conditions télévisuelles, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Les Amis TV. Tapez www.lesamitv.com, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Aujourd'hui, je suis avec Materazi de Villanova. On va essayer un peu de débattre avec lui. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais déjà donner big dédicace et un grand remerciement à celui qui est derrière la caméra, Dimitri Bongania. Et pourquoi pas à Papi Monkote. Là, je vois directement plus de 44 DNP. Je suis déjà là avec Materazi. On va essayer un peu Tobina, Toyemba. Mais un peu pour débattre. Naye, malgré moi retard, on va essayer un peu de discuter. Bonjour, bonsoir déjà. Bonsoir. Et puis bonsoir à tout partout dans le monde entier. Et puis excuse na grand poète, on va patron na biso. Centaines de déranger on a moi retard. Ouais, ça va très bien. Tout doucement, tout préparé. Prochaine opiste na biso. Au moins ça peut être chance et comme ça les sous. Et qui face au et qui cible les forces au maître mais biso moto to vandi bena to comprendre que maïs za moko ya biso na Villanova on te puissance comme merci et to puissance merci parce que to remercie bato ba yamba musique na biso ba yamba on mawa et yango sai to comme auto zapina lelo. Merci moi ba villageois bin mo pesi yango to qui idée aye mon maestro. Et zapina biso ba villageois merci moi biso to profiter to pesi mon maestro et puis to pesi oui et puis to pesi pena ba fanatique grand et musique il y a ba mélomane musique to pesi vraiment merci mon. Tourme 2019 2018 bilan on est positif ou négatif? En tout cas pour on est positif. Bilan tout est positif mambuto pepel. 2019 écoute 2019 to coach mais na mona mambuto ya pepel déjà parce que et téléphoner d'amam et le banana quelque chose de bien quoi. Et le bac est blanc bien. Ouais surtout na banzembo bato bazela parce que ngana on le plus fort que ma chanson c'est la mort. Ouais. Oh. Bato bazela pena ils amour faux. No ebi pe yo moda? Non bana ba masa na ngati. Ce que est plus fort que toi c'est la mort. Likolo na ngombe na liwa. Oui, là c'est Matera malgré déjà Mambou les autres menacés ma bus toko baka na mutoko baka na musala magembula et mais en mais essaye le toko baka na musala Materazi toi dès le mois de février ba amoureux na ba amoureux déjà à Materazi na PC. Ah merci beaucoup. Na dédicace amoureuse à Materazi comme na pesi tout ba fêter fête au penant na pesi on va bonne fête na bango ba savourer ba amour na bango kitoko quoi mais tinga pena mutaboli et tout dédié bango na moi na moni fait déjà instrument et da pembeni maestro sepelaka sozo pesa ko chaliazo comprendre ya tombola mo sapi molingo ezalaka lengi sozo linga opona ba mourir na ba moureze soko lobi je t'aime bien pas zongizelo je t'aime nakupenda sana benwili I love you Stephanie Kobongo la charmante nakupenda sana I love you benwili mon amour verbe mais jamais na kokyo penser kokonjuga yango na le passé pour gozo sala nyozo de poto kabona be Willy le gaboneux Obosani kozali nyozo na ngawa wose Kasongo Angela Bonnet Ange de Bonnet Ya Kasongo Mati En tout cas bonne fête
wana yanga moko amour passionnel ezalaki na cursus trop pe na esi bango pe ki base la confirmation d'amour parce que nga na embelaka bolingo parce que après tant Jésus-Christ azongaka atikela biso ka parmi les 10 commandements nga atenaka pona nga parmi les 10 commandements nga kangaka mon amour oso tolingana na bato to sala na mabeti mais vous les uns les autres c'est ça quoi. Voilà yomo dans parolier tout ba komela ko débat pesio. Non en fait nga travailler na bato na travailler ka nga mo pe na parolier na travailler na master nga Niké Just Roi songa yepe na Villa Nova na travailler na maestro songa yepe na Villa son na yena light music na travailler na maestro son na Villa Nova na travailler na ba master na ngai en commençant par chef na nga chef coutumier son abi chef coutumier moi yebi et puis master na nga na filé Chéri Migler jusqu'à Zanoti bébé Bouchou pas tout wana baba parolier na nga ko tena commander mbona master na nga Nickel Just Roi et puis maestro bakisi et puis ba master na nga Villa Nova bakisi yango esala bo parce que baloba mosapi moi sokola elongite il faut kosangisa c'est ça écrit un problème pété que non lobby beto rapper matériel la longo la musique bani peut so critiquer les sous Villa Nova non kolongo eza non Villa Nova bani so critiquer Villa Nova kolongo eza elo asiratin sauf que mutu na mutu faut ba beat nini osala il faut ba mamuni osala parce que ndeto boy ba mutu muso romona makamune tena débit mutu muso romona makamune tena katikati mutu muso romona makamune neti comme na suka et puis ndeto za no boy mambo esale ma 19h non notre bien maman Nzambe. Mais est-ce que tu as remarqué que la majorité au monde a besoin qui n'a bien un maestro le maestro kuto kuna kuto chef d'orchestre ba djeko kuto boye kuto lo kuto te boye na boye non nga Nzambe te yango alobi mutu na vision na ye mutu muso omona mamone tena débit mutu muso omona pe mamone tena comme na katikati mutu muso omona mamone tena comme na suka ngai ba fanatique nga ba pesa nga chance asa musalo pona bango en tout cas bazela na maman te bazela na maman bandingo na ti toyoka peut être matériel longo ya komi ko critiquer komi ko sala béchange de paroles moi ndenge mo bien te ko critiquer bila pour na respect na pesa bango na isi bango pena ki bazela na maman ko ya ko do maïso ko nga na sala ko to benze mo ko to ye ko to benze mo non sala ya maïso ni non sala ya maïso ni ko da yemba ko to benga na komela ko to to non sala la maïso ni da sala tout pona na sala le ni mais du côté parolier excusez du côté parolier comme akeno de akutunze mwa ko maïso ko tayemba ko tunze mwana ngam na komela to ta ko ta futa ko tute non problème te nzema on a yemba on orchestre na yemba on orchestre maïso na grâce nepe afongoli motema na na yeminzemo tout ça au moni Congo les lobo ba musicien ba star ko na neti biso pena na en tout cas ba patron excusez moi dimi en tout cas côté ba star pena na Villa Nova biso to ba star to le bela pe mo matériel te maman na esalema déjà pour leader na biso afongola motema pona biso tu comprends nga na za censé te ya oyo lo ba mususu ki maman esa malobi ya maman Nzambe mais en tout cas on a respect belé pona maestro c'est clair reçu ti matériel kolinga boulot na mosala et puis qui moi malamu à cause de la série cause de la poli c'est tout ça afinga ne batute en tout cas maman bon en fait na imanze mo bo nemba bêtise te bato balinga nzembo na finga batute na ndolo bateke na sombi boy na yaka koloba maman musique bato balinganga oyemba pe bolingo fort bolingo na muta bolingo c'est que matériel vraiment en amoureux tineti ngane na boy songa temi liboso bato na ote neti nini Europe l'accès à la musique mais si bon cours à musique ti musique ngamona ye kola na kenda mboye biwana tu ko la chaque jour ti liboso bato songa temi liboso bato na ote ka bolingo parce que non tout à l'heure notre ça parmi les 10 commandements Jésus a tiré la biso amour yango na ko partager na bato dans un elom on va partager na bato te à part amour oyemba hamo parce que aux aura déçu aux aura plus aimé tout le monde linga nga botola nga ba mère fort aux aura déçu mais sauf que non yemba bolingo ndema ba déception le 4 ya wana mona matériel parler la bolingo non non te ya bato na bato ba botola na bato nga pe na botola ah ok tu es conseiller pour botola oh bongo na yo oh tu es conseiller pour botola ça va tout oh dimito ngana matériel botola yo te boy te ça va tout en tout cas ba patron bo excuser nga pona mwana ngana te ya bongo ga bolingo o te ya bolingo
na ba opo botola na ba opo botola yo yo za songe oh kasi to lo bilaka bolingo kasi te fe buye pe ya bolingo na lo ba ya na bolingo mo bo normal aimez-vous les uns les autres et puis elo na wote ya batu eza bolingo yango na lo bela bolingo na lo ba bolingo mo te ya fo na lo ba bolingo mo ko za pe mo sina mobali na lo ba pe bolingo mo ko za pe tam susu yo linga tant que frère na nga pe na tant que sœur na c'est ça. Comment on a le confort na bindo c'est d'ailleurs Mado a évolué la carrière na ya fongoli ici a commis na orchestre na ye na bana so encadré abimisi pe moi single na ye et on a beaucoup le non bonne chance na frère ensemble mon aïe nous avons mazara na ye a évolué bien au sola pe on a frère Vos frères on a au soleil des choses différentes vos frères oui mais moi message bonne chance na c'est Dakar tout cela déjà et moi testo ça dit mon frère ça va moi message comment on a le babo na miso batuke bonne chance na frère na c'est Dakar mais vous comprenez que tout ça dès que le babo est pas frère le babo est pas okutana il y a des choses différentes na ko le babo et non problème mais okutana te sauf que tokutanité mikolo mais beaucoup de gens ne beaucoup tenter te tokutanité mikolo parce que ngapena concentrer mon studio pas concentrer mon bois bah il y a album na est-ce que toi et tout c'est tout souffler un peu dans moi tout quand on t'a bis encore pour faire plaisir à DNP pour faire plaisir à celui l'homme de Versace Prince Yawele baba ya moninga ba tunakaye Wata reje des os sokelinye kata mai bape sakananu vide coupure. Au cas tu veux sentiment mais l'eau est bien ouverte. Au cas tu veux sentiment il va te la babuso bose la baba. Et l'eau est bien ouverte. Baye mana matériel kati bango. Et l'eau est bien dans muke. Ma fan bose la ouais la babuso ba comédie bose la mata makati bango. Oye biango malamu naza fanatique na yo nyonso salaka nga nasengaka bis encore chef. Materazi, comment on a les lots peut-être avant au Materazi a commis les lots Materazi au taureau peut-être que non grâce à Maestro Fa au commis au les lots peut-être tout le monde apprécie tout le monde a bêté la ramaboko et ça la rodélie non en tout cas bon nous avons un débit mais on a salivé l'eau en tout cas mais ndambo ozomona ke non par rapport à ba confort no musu ba banda mo pe na ba parler mais le peut-être ba telinga na et l'accent déjà qu'il a dans les bons français on a multiplié sur l'effort pour na koma côté na koko mais pour na ngapina na zana débit na sali l'eau na osenga kana ba fanatique na biso ba pesa toujours matoi ba pesa ba chance ba continuer ko soutenir biso pour grâce na bango yango biso to komi lelo pesa la chance pour bango de pesa c'est ça la musique pour nous ça bon plaisir ouais. Ah oui là c'était Materazi comme on dit moi le les bonnes choses de dire pas mbola komena c'est wapi donc pour ça qu'on continue kaka betaka guitare to yemba déjà mais là déjà Dimitri on a dit que la ngata ton type ça a déjà qui est non le temps il faut déjà qu'on quitte déjà là nous sommes déjà à la fin de ces numéros merci Materazi malgré son qui me boulot malgré Piga moto ya kubwaga moto azanga kate yoga mawa Junior ba ometo yoga mawa Nadine ba ometo. Tu vois, c'est la confirmation d'amour plus fort que ma chanson, c'est l'amour. Au plus fort que toi, c'est l'amour. Ce qui est bien, ce que disent amboka allo bana ndenge ne mo boy. Ce qui kota full boss bina Philomon allo bana ngapena ziba frère na plus fort que ma chanson, c'est l'amour. Liwa. Non, qui disent à Bibo Lingone Bachar. Dis toi Rambo moi. Je te mets la Rambo Lingo. Biso taba. Bolingo Bachar. Biso to consola ba serve ba. Kana ba. Blessure intérieure. Tu as daké ba. Na bossa peut-être juste là ça note. Am tambo kamo. Ah oui, là c'était Materazi. Materazi, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci déjà. En tout cas, merci na Omorondo ya Mbinga pour na ba grand peut-être batalanga. Et puis moi dédicace na yo. Dédicace na la pesi Mati Kasum yanga ya tongo et puis na moni
Bikalo Boutique, Oscar Marie tout l'international, Francisco Maboko Bank, Nathalie Nitu, Bonheur Makiadi, Eddie et Momo, Namoyen Soussou, Kabelo de Chine, RK, Defat, El Jazir, Yaman, Tirbo, Ibish Mako, Defati. Merci beaucoup. Non, ça va. Ah, merci. Ah oui, là nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro. Merci infiniment. Là, c'était Materazzi de Villanova de Maestro Fabregas. Ok, pour ça, oui, Maka pour ça, continuer à Materazzi, même pour les autres, nous avons PDG Koki sur Autoropola, Nangana Dimitri, Namatetropola. Encore merci, restez branchés, abonnez-vous massivement. Et là, je ne peux pas finir ce numéro sans dire big dédicace, celui que j'appelle l'homme de Versailles, Prince Yaweli. Et pourquoi pas toi, plus des 44 partenaires privés. Là, je vois directement derrière la caméra Dimitri Bongagne. Là, je vois HM. Pourquoi pas toi, MK, mon habilleuse de luxe. Et là, j'en finis par dire avec dédicace à toi, Papi, mon compte. Quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement. Sur un 6e mission au Sambora de Sambora Liban, au TC que n'a pas bloqué. Donc, big dédicace, c'est lui que j'appelle Matika Songo, donc l'homme à charge. Muta Makambo. Babiso Lingo Simba, Ngo Simi Mat. Au toucher Mat. Donc, parrain, n'a bien que parrain. Parrain n'a moko. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que y komelinga? Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka silabino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi nil par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutuna se. Parce que na fandi na kati ya les amis TV. Balobi bimilio subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Subo beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o buaki kaka mise yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça ngo ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela kama makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pena ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Et comme misala yo ngonga, soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta mission, okoyeba ko bosa na ngonga te. Et que bisa ngonga moko wana, ofini juste ngonga wala. C'est-à-dire comme il yo OK, c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV. Yokinga, abonne-toi et nous irons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na beaucoup et beaucoup de lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suka tumbene de boko. Oyoka nenge swaka. Suka tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner qui te na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is chaîne Kitokolilo. I choose chaîne Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.